Suivez www.panzasangoyacongo.com. Edino Image. El King. El Rey. Si. Edino Image. La Lili. Nalela Kayo. Edino, yoza fin. Mutaleki azate. Oza suka. Libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yoleki. Fin. Edino Image, motazo Panza Sango ya Paris, partout. Edino Image, Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Mbote mingi. Felando. Cosmos Machondo. Oui, on vous invite tous à venir au supermarché ici à Viry-Châtillon. Nous allons Mbika. Tu vas faire Wangira. Il y a tout, il y a les chikwang, les haricots, il y a tout. Vous allez retrouver tout, la chaleur est vraiment au top. Tu vas faire tout du monde. Il y a shit. Tala. Il y a Angola. Défaté, il y a Osaganate. Bien affilé. Oyo. Piodi. Tout est salé. Il y a Osaganate. Ah, on peut tout ça, transfert et en bongo. Na partie qui ça, boza, tout ça na Ria. Tous appels na monogramme plus pe famille quand tu vas Lambert au futi awa ba pesi bino kuna na kin boya ebele na superette awa na Viry-Châtillon tout ça la kanyos ah ba chenisha au mona bien autour ouais kasi la pesa ka mwana ngade ni pe mbote ala Angola na Irene bolingweza wa vraiment oye to pesa bokosomba chaleureux beaucoup ta biso madame Makemba biro nyonso mafuta mbila ya RDC bino mombo mona ka lengi ya place lengi ya superette na biso ya serre na biso Misha lo nyonso yo luka ata mukila ngando so na awa mboye ebele to na Viry-Châtillon donc awa tout ezali donc on nyonso bo luka poso ntaba bo zo awa to na Edino Image bino mora bo mona tacos oli ko defa mongo devine to kosala o tikelo ko valeur déficit mbongo pour ça ba besoin toza wana pona bino ngoni ka chenisha ko bitumba c'est tout. Bonsoir chers compatriotes. C'est votre frère et compatriote M. Jimmy Bofossa. Je viens dans ce numéro de l'éveil patriotique. Ce dimanche 5 janvier 2020. Et je commence d'abord à vous donner tous mes meilleurs vœux. Bonne année pour 2020. Et dans ces jours de dimanche, ma pensée va d'abord sur le premier éveilleur patriotique de notre pays. Depuis 1997, on avait eu un premier éveilleur politique à la personne de pasteur Coutinho Fernando, que moi je considère comme le premier éveilleur de ces 20 dernières années. Donc, pensez mon déjà pour le pasteur Fernando Coutinho. Je lui souhaite un bon rétablissement avec tout ce qui lui est arrivé à Kinshasa, à Makala. Toujours en luttant pour la liberté d'expression, la liberté des Congolais. Je crois que beaucoup de Congolais ont oublié notre pasteur bien-aimé, Fernando Coutinho. Je crois que ce message, les gens qui auront l'occasion de me suivre, je crois qu'ils vont transmettre ce message au révérend Coutinho Fernando. Je suis très reconnaissant avec tout ce qu'il a fait au pays. Voilà, dans ce numéro d'éveil patriotique aujourd'hui, la ligne n'a souligné qu'un climat et désordre où ils ont régné dans la RDC, qui est notre
pays, le Congo, que nous aimons tous. Na éveil patriotique à l'élo en 2020, na ingaïka na sala bilan et constat nanga ezali kake Congo ezali toujours na blocage, pays, peuple aza toujours na confusion. Et quand je vois la déclaration de Monseigneur Mbongo, tant que mon ancien premier ministre Nabiso, Messé Adolphe Muzito, a sali déclaration à la guerre, intention à la guerre na Rwanda, biso na tongo na o déjà to réagissaki. Mais bisaki c'est pas le moment. To la gisaki ba faiblesse ya pays na biso que pays na biso il faut qu'on s'engage dans la guerre ce côté vie situation économique ya mboka na biso vie climat politique tout ça dans Congo to expliquer qui en directement après déclaration ya ancien premier ministre Muzito que ezalaki ba connerie et il fallait pas comme ma peuple na ba distraction na buzo parce que na minute yo biso ba congolais tozali éveillé et toza réveillé pour nous surveiller tout ce qui se passe au pays. Et comment je vois le cardinal Mbongo, après 2 semaines, il vient faire une sortie comme quoi que armée et PC élément où ils ont prouvé que balkanisation ils ont moi je comprends pas, j'ai pas compris. Il y a un moment na bani mission na nous pour na kozana nous na pensé ma casse pour na pasteur Fernando Coutinho Fernando parce que pasteur Fernando Coutinho Fernando je crois il y a déjà 20 ans à Télémelaki ba des autres et balé ko banana pays banda Kabila le père. Bonsoir mon frère Dadou. Voilà à Télémelaki déjà ba faire ya Congo ba Monseigneur Mbongo bazaki na mboka. Et comment je vois aujourd'hui Monseigneur Mbongo faire cette sortie et cette déclaration que armée PC éléments ils ont prouvé que balkanisation et ça allait na Congo mais Monseigneur Mbongo je vous rappelle que merci Dadou. Nazo rappelé que balkanisation oyo lelo zo sutuka mais balkanisation c'est banda bino Monseigneur Mbongo avec l'église catholique après les élections quand la cour constitutionnelle va publier que le président Félix a gagné l'élection bino oza bato boboyaki bolobi non pona bino c'est M. Fayulu qui a gagné avec 62% bolobi boza ba preuve et jusqu'à lelo bopesa M. Fayulu ba preuve te a memango na cour constitutionnelle. Donc, bino boza déjà à la base de la balkanisation. Balkaniser, c'est séparer les Congolais, diviser les Congolais. Et comment je vois les lots dans Congo, le fait que les Congolais, bo ça nabino baninga valeur te, bo respecter nabino, batute, mute mamabe zali, biso atato lobby, mais tant que tout le monde boye a revanda, n'engez habitude, azuika ba makambo ba réaction biso to sito sala ki ya lobby ango. Botambu son monde a dit, mais non, mais c'est un bon. Bino moutou bozali à la base. Il y a balkanisation à Congo. Pour moi, je comprends la balkanisation, c'est la division. Bino moutou divise à peuple. Parce que bino va appuyer, mais c'est Fayulu comme quoi qui a gagné l'élection à 62%. Pourtant, cour constitutionnel à Mboka et publié, président Félix, que nous soutenons, qui a gagné l'élection, à Zamouana Mboka, tous à la tout autour, na ebisonyo, sopo tout à côté ni Mboka et Kendi. Bino Boboya. Bosali combien de mois pour les lobos bandarondi ma président Félix. Donc bino boza la base ya makamwana tout. C'est grave. Cardinal Mbongo, oza congolais, oza toujours na Congo. Comment les londo comprendre que situation est comme mabe, ya onga na olobango. Donc ça veut dire na Congo, pays d'abord ezali divisé à partir de notre transport. Ça veut dire bateau bazan Équateur, bazan a difficulté. On dirait que la situation ezali bien calculée, bien voulue, bien organisée. Ça veut dire bateau bazan Équateur, bazan a difficulté, il y a aucun même na bandou.
na moyen de transport ya okene même na Kivu ya okene na Kisangani donc tozana ba peuple moko lelo to bayebani te ça du bateau bazana Équateur ou bateau bazana Kisangani ou bateau bazana Bazaï makambo ezo se passer na Kivu bayebi na on te passer azana moyen te transport te pas que na Kivu parce que ba peuple po bayebana il faut circulation et salamana na kati ya nation donc Congolais d'abord il faut circuler na facilité na mboka na ye po mutu azaka na Bazaï akendaka facilement na Shaba na Katanga mutu aza na Katanga akendaka facilement tout wana ça fait 50 ans ba ennemi ya Congo ba bloquer yango donc Congolais ça on a difficulté à circuler et quand yo lelo cardinal Ambongo ozo kamwake ozo lobake armée pesio excusez-moi armée pesio ba élément ils ont prouvé que balkanisation ezo ya mais vous en arrêtez monseigneur Ambongo oui ba lelo nga message dans Sabino Kake peuple congolais tous a déjà éveillé et réveillé ça veut dire ba politicien na ba responsable na biso ya Congo peut-être il y a ba église il y a ba domaine ebele beaucoup mis en retard par rapport à peuple azo comprendre directement makambino bo sala voilà bon diviser peuple mais le lo bozo kama ke balkanisation ça mais balkanisation c'est quoi déjà tozana ba groupe moko bazakuna bana bazairwa balingi su baza ba congolais te ba komona ba bazairwa donc toza koto yo tomoni mwanasemi ne mwanasemi abimi alobi il s'autoproclame présent à Congo azwaki babenga oni ange azwaki soki ordre moko divin ange moko abimela ki ye alobi na ye ya komi ne présent ne mwanasemi akomi ne présent à Congo et apesi présent abenga sénateur à ville ex présent abi na pesi présent Kabila 48 heures abima na Congo et na lobina donc muto aza présent yazo benga et Félix Tshisekedi na lobina ki revend na casse regardez-moi ba mikolo ba papa mibimba ba responsable obiso to ko so bon comme ba modèle ba makambazo sala na pays bazo tia désordre ça veut dire baza na déconnexion na ba réalité eza na mboka puta baza na mboka ou bien ponanga tous ces gens-là, les cardinals, les Mwanantsemi, tous ces gens-là qui se proclament bah, président, nga na obenga ba ba coopérant politique. Ça veut dire ba yebi na ma kamboye le ka ba osana ba na ko. Bali na mon président Félix T, bali na bango président Vita Kamere T, bato mi balé o lelo, peuple a PC espoir na bango po ba bimisa quand même peuple na nini. Non, il y a un groupe balingi na bango ex-président, sénateur à vie, avant d'en connaître tranquillité, balingi il faut bazon que c'est une scène politique, et ça n'a groupe mususu, bazo qui ndeke ko embêter les députés Faïlo, que non yon les a présent eli, botala désordre nini, ba mikolo ba responsable oya bazana sommet de l'état na Congo, au peuple a raconté na bango désordre ni bossa na Congo. Ezali mawa mingi. Ezali mawa mingi qu'on voit des éminents professeurs ba comment na bango lokola bazoba bazana makamaro proposé na peuple té ba 13 ans na bango peuple baza ko étouffer bateau ba gagner ba élection ba bongisa mboka on ne comprend pas Congo eza ko kende wapi donc peuple a divisé. Et bateau bazo divisé peuple de grandes personnes. Bateau peuple, il fallait tuer l'espoir. Les lobbies ba congolais. O tozo comprendre makamango, tozo veiller peuple, tozo pe sa message que il faut pas céder na ba désordre ya batouana. Voilà. Bateau bazo kozong sa Congo na libulu. Au Congo, nous avons un président qui a été élu, qui a un mandat de 5 ans, mais Moutani Kotikele a salazate. Moutani Kotikele a salazate. So Congo, peuple,
aza désespéré ba courant ezalaka te na Kinshasa mutu ba peuple balandaka information te moyen de transport ezali te circulation ba Congo na kati ya Congo eza assuré te. Voilà de ce multitude de problèmes et de blocages oyo ezokoboma mboka oyo eza kobloke mboka baloba te. Comment est monseigneur mutu avanda na mboka oyo tokoconsidere ye wana nde mutu asambelaka nzambe babate Kongo eza na kima lelo nde azosutuka ke baarmée eyebisi nga mpena bapesi nga baelema ke baorganisation ezwa na Congo. Mais non. Donc ti makambo et ça fait oh lelo soki une vingtaine d'années na est kuna banda soki 1994 ba problème banda na est kuna monseigneur cardinal Ambongo azane au courant. Quand Mikolo nda comment comprendre que balkanisation à Congo koza ezoya. Mais non. Oh tant ba élection salamaki tant ba résultat bimaki bato nzambe le roi monseigneur Ambongo bako zanini cour constitutionnel pour basa bato bater la classe donc cour constitutionnel et publié que président tel mutu a gagné l'élection rôle ba cardinal Ambongo ezalaki ya kobenga ba politicien ya Congo bon voilà boya bovanda kimia ezala cour constitutionnel et programmé mutu tel biso tout ozala tout autour na e pona to bongisa mboka voilà ba discours ba toro zelango batwana voilà. Voilà ce qu'on attend de ces gens-là. Mais on va au salon côté. Avant tout comme en 2020, il y a 3 semaines, un ancien premier ministre, il passe, tout ça guerre en Rwanda. Azolo Bamakamwana, Azo se rend compte même pas que le peuple déjà comprendre que c'est des conneries. Tous en armée, il faut pas reconstruire l'armée, mais ils ont se rendu qui tout ça guerre. Et aux gens ba fan au bazo comprendre rien au bazan ba confort et ba tribalisme ba mona fumu pa lobby tout ça la guerre na Rwanda. Mais non, ba responsable ba rolo ba makamwa na ba télété, on peut pas faire la guerre comme ça. Tous on a guerre nanzala pays est pauvre malgré ma solo ba richesse ba bête la biso, mais tous a pays moko pauvre peuple azana musalate peuple azo vivre mal, nzala eleki, misala ezate, transport ezate, l'État ezo kokako rassurer Congolais, comment on appelle ça? Ezo kokako vie normale ya batute, na Congo l'État ezali absent, mais au moins on a ba politicien mikolo, on a ba coopérant politique. Bazo ça ba déclaration na bango to ça la ba guerre na ba Rwanda tout ça la boye na boye mais sous bazo kama ba balkanisation zoya mais balkanisation c'est quoi le pays est divisé bato na bato na kana bango ole cardinal la bongo ole kana télé o ça l'appel na ba congolais nyonso bino bato boya boya to sangana botika biloko wana non o ba militaire ba bisenga balkanisation. C'est des conneries les Congolais. Biso ba Congolais, tous a déjà éveillé. Tous en 2020, ba Congolais bolongwa ba confort et ba tribalisme. Bolongwa na ba makambo ba fanatisme. O biso ba taliban. Biso ba taliban. Mais non, vous avez ba taliban, vous êtes des Congolais. O biso ba Pangistan. Non. Arrêtez avec tous ces bêtises là. Peuple il faut à la uni autour d'un seul président pour tout avancer. Mbokana biso, ezana libulu, nous faisons partie des pays les plus pauvres au monde. Donc il faut conscience on est en Congolais. Même autour na poto ba tutu ba koma lokwa comédien mitu essayer la resouter ba Congolais ba salara ba vidéo ko finga ka baninga au lieu de parler makambo ezali essentiel ya pays. Voilà. Donc, l'éveil patriotique, et là, n'a pas souligné, il y a un débit année au Touzanango, que les Congolais vont comprendre que na Congo, tous les politiciens, mais tous les mingi, les coopérants politiques. Bateau, ba respecter le peuple, bateau, ba lingala le peuple congolais, bazana, bazo travailler pour l'intérêt na bango, na bapaya. N'a rien expliqué, mino lo moko.
Botala, genre, il y a des dirigeants tous en Congo. Bah, facilita banque à étranger. Au moins, un Malien, moi, il est dans Congo. Soit, il y a ça à faire au bout de 6 mois, une année. À revenir, Moutambongo. Parce que, on a couvert, na ba konza ya mboka, ba ko aider, na ba plan tout pour ba on peut ba liak. Mais moi, na mboka, so ka utitan étranger, yé pour ça, l'initiative, moko, à investir, ba ko bloquer. Donc, Malien, Libanais, Nigérien, tout a roya na Congo après comme des millionnaires, comme des moutambons. Ça veut dire, tout ça na pays moko, oyo, bato bazo dirigeants, soit baza bandoki, soit nazanga bamoy au qualifié bango, et nouveau président yé, balingi pe asale l'autre côté, baza na pona ko bloquer yé, parce que balingi, peuple a se retrouvé té. Donc nous avons des politiciens au Congo, oh lelo balingi la bango, peuple congolais a bénéficié de la richesse n'a été. Mais on dit nous disons à tous ces gens-là que les héritiers à Congo, ils allaient non pas congolais. Et les congolais, bazan a droit, il faut réjouir, jouir de la richesse na bango. Ça veut dire, ils allaient biloko ya ba congolais. Mais, tu es baraté, ceux qui sont dirigeants et belé au Congo, pour le Congo, sans sa retraite et à la raté, mais naïe baraté ceux qui na Congo ba infiltrer la biso ba étranger na ba domaine nyonso parce que to comprendra te bato wana mbongo nyonso Congo bazo kena on étranger Congo ezokufa ka okufa bali ozope solution mon côté on ne comprend rien du tout pays et avance à rater nayoki da ba misala ba saut de mouton bato bazo ki ba marché wana bali ba mbongo pare misale silate. Mais on ne sait pas Congo et Kende wapi pays où ils ont la chance pour na moi na Congo à la l'aise il faut qui mané à Kenya étranger to éviter l'oroni biso ba congolais tout ça là to éviter ceux qui m'a béni na biso tout ça là. Moi je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des politiciens congolais. Est-ce que baeba que bazo sa politique bazana service à peuple to éviter est-ce que va vendre, est-ce que va mon pays à ninga nini et ça va évoluer, est-ce que va politicien à Congo va mon quand même tant va coûter na kana ba avion na ba politicien et ya ba Nigeria ya ba africain pour na ningo on peut ça exemple Europe est-ce que va tant va tala ba politicien ba mboka mususu bango moko ba mi lobela nini ke biso tozana biso ba médiocre. Il faut tout tikalaka la médiocrité pour to continuer nango parce que où ils ont passé parce que si ko boza la chance dans Congo na kaka parce que peuple à la ndakane télé courant bokata et courant donc ba peuple baza pena informé et ba congolais mingi baza na Kinshasa ba comment être désespéré on dit ba qui para souper pays na bango te voilà. Donc, mais ceux qui va s'occuper na pays na bango, peuple a retomboka, ba politiciens nous sont na Congo na boza ba problème sérieux na vie na bino. Parce que bozo sala vraiment peuple congolais mabé eleki. Ozomona ba politiciens neti ya FCC ba sanganaka pona kaka ba luka ndenge ni ba expliquer ba tuke autorité morale na bango azawana eke bokomona donc ba se soucie même pas que ndeni peuple au vivre ndeni misale zala ndeni bozala autorité morale na bino le sénateur à vie mais c'est Kabila il a beaucoup d'argent au lieu ba FCC Mansubo Sereni bolo aneke président na biso de ce qui autorité morale créer entreprise ça là pour ba peuple ba zo misala rien. Bon Sereni Sara pour défier peuple qui azaka quand même toi ça contre azate azala na mais toujours le canon de intérêt à peuple amélioration ya conditions de vie à bande qu'on a biso na Congo échanger wana baza ba congolais tant diamé zoti mola na ba kasai kuna contre zoti mais ezaya ba congolais wana bazo kufanzala na Kinshasa. Au moment bino la banda kuna bino bozolia biloko bozoboaka voilà mais ces gens-là ils méritent quand même un boulot un salaire répartition il y a ba richesse na Congo
ezo passé ndenge nini Maman Kambo boko séréni ole bo séréni ça rapport na beaucoup misa mokonzi na bino mais on vous parle peut-être de répartition ya ba richesse à Congo to comme na 2020 comment ba congolais ba revivre ba congolais bazan na Kinshasa. Bonsoir maman Hortense, bonne année. Comment ba congolais oyo bazan na Kinshasa ba vivre parce que ndeto bandi na janvier boy production à Congo ba richesse à Congo o bozo teke la mindele mbongo wana ezokende wapi parce que bateau kobanda na président na c'est tout ce monde là c'est des Congolais et mbongo wana ezokota na caisse à l'état congolais nyonso il faut azwa part na ye ce qu'on appelle le partage de richesse mais ezaba notion moko na Congo existera te mais na ba pays africains mususu existera pas to comparera Congo na pototé mais na ba pays africains quand ils vont au Nigeria vous sentez qu'il est nigérien aza africain lokola nga mazo vivre ndenge moko na congolais tu vas au Gabon tu vas même au Bénin tu vas voir que ba Bénin ça ba pays moko baza ba na ba richesse mingi te mais ozomona que un béninois amelarati na correctement azo akenda musala ba futaraye un étudiant béninois aza na bourse na ye l'état mais pas tomber na ba richesse te mais ba futara parce que baza ba politicien au baza moins honnête. La baza moins honnête, bah à peine associé à bande qu'on a bango. Mais autres on a Congo ezali, c'est de la sorcellerie. Peut-être ceux qui peuvent magier les qui trônent à Congo, je sais pas. C'est de la sorcellerie. Ça va tomba, bosanga ba groupe, bokone ba groupe bandoki, mbongo to mboka. Franchement makamba Congo et comment makamususu, ya omoni bande kumususu ba koma na bakanda ba koma ofinga ba politicien à Congo. Pas c'est bien on va politicien Congo boza ba modèle T. Au moins un politicien côté na politique au bout de 6 mois on a détourné 200 millions. Revenons un peu à des histoires de détournement. Tolala qui pongite oh caméra ibi 15 millions, église catholique, cardinal Mbongo a sengi batu va marcher. Mais bon ka ba détournement ils ont continué. Les 15 millions n'ont même pas été détournés. Mais bah détournement, il y a 200 millions. Ils ont salama. Il y a 600 millions. Ils ont salama. Église catholique va vendre na bango. Ça veut dire c'est des gens au bazo saraba théâtre na mboka. Bazo saraba théâtre na mboka. To éviter to koloba na langage nini, to koloba na langue nini, Congo. Au juste, c'est quoi le problème? J'ai appris à travers les médias que M. Mozito demande sécurité parce que bazo menacé na batu bazo bengaye pour na ambassade qui a guerre déclaration de guerre nani. Mais M. Mozito aux responsables, il faut rouer ba makamni bozoloba. Ozagi ministre, premier ministre pendant 4 ans, 5 ans. Situation ya biso na ba Rwandais na ba frontière kuna oye bien ou bien. Biso au peuple il faut tout na yo o expliquer. Mais tant yo senga peuple ngwa sécuriser yo. Eze yo tant ozagi premier ministre sécuriser peuple. Ozono ba mbongo sala no makambo lingi. Ba mama mine mbwana et comment ba zone yo mto sala ba makamwa na gouvernement na lelo go senga peuple nani ngwa ko sécuriser yo po bino mo bo sécuriser na peuple te botande ba enlever ba tuna Kinshasa nde ba boma ba tuna Kinshasa na période yo ba boma ba matungulu ba boma ba papa ba monsieur Chebeya bani est-ce que sécuriser bango voilà donc c'est des questions autour na bino pour tout l'accès que les peuple a éveillé et réveillé. Les peuples suivent tout ce qui se passe à Kinshasa. Peut-être bino botika na idée moka ya kala ya peuple congolais, mais peuple a les kolanda tout ce que ba misusu toza ba kipa bino te mais nous autres toza na tolanda tout ce qui se passe. Pe batu ba lembi makambo ngana za professeur na sisaka boy ngana za mutamael na sala boy bo servi Congo na rien
Donc, Batoulio va comprendre que Congolais taille bisio assis ça na Harvard, azala ba diplôme, ceux qui combien so ba bac plus 20. Tout bazo diriger Congo na baza ba diplôme on a c'est 0. Voilà. C'est quoi le problème avec notre pays? Même au Tofa na poto, on s'aime pas. Les Congolais balinga na kate. Toué la kanini eye banité. Ba Congolais ba yinanaka gratuit. Congolais a rolingata muninga sali likambo Congolais alingi avancé te. C'est quoi cette race des gens comme ça? Tous ça peuple y a ndengeni tolinganaka te Congolais nyoso aza contre ndekone Congolais. Ba Congolais bazaka na ba idée te ya ko ba initiative te sonde kwa sali eloko boye bango tupe ba konfo ba sala ngo mais biso pe photo do ba vika ya ba tembe mutema mabe. C'est quoi le problème avec notre peuple? C'est quoi le problème? Congolais ont préféré étranger ya na Congo comme na mbongo mais ndekone Congolais comme na mbongo te. Étranger ya komane mokonzi na Congo, mais ndekone Congolais so comme mokonzi babandi ko sale guerre. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ces comportements? Omoni, tout ça la veille patriotique pour nous expliquer bino ba changement mentalité bazo senga ezo banana na biso moko. Le problème des Congolais c'est les Congolais. Congolais il n'a rien de Congolais. Mais si mon paya na Congo ça les combattre que la salle. Mon paya comme un millionnaire na Congo, comme un milliardaire na Congo. Mais ne connaît mon Congolais. Voilà. Et Binemi à Congo, je ne prendrai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Binemi à Congo, bah c'est bah comprenant comment Congolais fonctionne à cas. Allez bah comment au sarasiko na biso et ti oh monseigneur zolo ba balkanisation. Il y a un retard, mais biso to ebi déjà que balkanisation est en Congo. Balkanisation qui veut dire division à peuple. Les lokuta ba Congolais ba zana difficulté même so ba kutani 5. Ba s'attendre tana idée moko non. Monaka mutuna mutazana idée na ye pe akoyoka muninga te ba Congolais to komani ba tutu onde to mela ba drogue ba tutu mitu et ça la raté dans so Congolais ba zata 10 place moko. Tokutane sika moko soto zuita sujet moko ya muke. Sozuika sujet moko ya muke entre biso ba Congolais mona pena que 5 Congolais tokoyoka na te. Tokoyoka na te mutu na mutu opesa idée na ye pe akolinga a tenika idée na ye donc au lieu tout ça là quand même na tontu wana que moi sur sujet boye toyoka na toza ba Congolais likambo toyo kana to tchana se buena bue impossible depuis ils ont na sommet de l'état ti na se pas ba peuple. Moi je sais pas soto continuer na makamo ti wapi binemi a Congo pe bazaka pembeni wana voilà. Donc voilà éviter soto sukalango wapi. Moi je nasenga toujours na unité na boyokani. S'il y a un problème il faut batuba solo là tout ça la débat tout le ming vérité au lieu à raison voilà. Pas tout c'est bon on sait que tu dis hein obia ennemi à Congo yo moko voilà. Ce que je dis, on a le baboué, dans la combien d'ennemis à Congolais, voilà. Voilà le raisonnement à Congolais, voilà. C'est vraiment regrettable. Nous avons mazana bino. Aux alliés numéro 1 veille patriotique, tous la moussaka rabandeko, ba comprendre, OP, balina ba comprendre, voilà exemple. Voilà exemple au total. Pourquoi tu as raté? Réponse c'est Zangabiso. Ou bien payer les infiltrés.
banda ebandeli mindele ba belge musala basala yango peut-être et simba ya diviser ba congolais voilà éveil patriotique à lelo voilà ezalaki pona pesa ba velanga na ba compatriotes nyonso nazali na grande pensée pona le révérend pasteur Coutinho Fernando na nyonso sala pona litina e pona mboka na biso Congo nzamba zala na e azwa bon rétablissement pona 2020 na souligné qu'il y a un peu la déclaration à Cardinal Mbongo, voilà, c'est des gens, voilà, il faut se remettre en cause, ouais, bah, mamani, bah, oloba, au peuple, azali, éveillé, réveillé, voilà. Donc, tout koutani na éveil patriotique, oikoya, c'est que moi je demande à mes compatriotes, il y a nazo senga unité, donc comprendre que l'élo na Congo, il y a un président de la République qui a été élu, qui a un mandat de 5 ans, et que bisotu to megozala derrière ye to pesa ye makasi ya ko réformer mboka wana ya ko changer un peu mambo belé voilà message nzai nango ya ngwana nzamba za na bino ciao. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na lana contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Global PM Express. On puisse toujours artiste Oyo, on a toujours bateau bazar à l'idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola. Na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC lo makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko. Koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, édine image, au Kozwa. Yeza kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi. Global Express, bonne adresse, y a pas de Mindondo, 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na ba poussa na Global Express pe avant d'idéologie en wana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes ou tout dans l'avion. Nous avons la petite poli, la poli express, où c'est là des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où on a problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à Napoto, au salle marano sur la kin, la ndenge et abisso bakapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mot ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien lélo, au jus lélo. Vitesse diffusée. Global Express, bah côté les masses.